FCC cash nde makambo bakazaki Félix Lembele mais abeti bango nini dada bakopande mwa babundisa ye mwa bakoka ye ndo moni babeti shita sima barécupérer bamasa na bango kala bamasa oyo tozali na bango na IDPS le vieux vivant badérangeant Félix Tshisekedi Etienne en désordre babalinga IDPS azo pouvoir te IDPS ya malamu na opposition oyo na opposition bango nde bakosala masolo Congo eza te ti 2023 Fachi azala ti 2028 so mone sepelisi yo te okei na Congo Brazza so mpe mone esimbi te omeli jus ya javel ombaza sepeli te pourquoi parce que bato babunda te na Congo bamona mpasi te makambo ya politike oyo bango nde bazwi para liboso or batiaka bato babundela eloko ndenge ezalaki na yani se bazobenga ngo bavétéran batikeli biso pays ya lambo bato amayele te bato batanga baintellectuel balobaka français anglais chinois bango nde batikeli Félix pays ya lambo azwa bato atere nyonso otuku ya Félix eyo po bango nde bakolo idéologie mutu ya idéologie akoyiba te mutu ya idéologie akozwa retour commission te mutu ya idéologie akosala opération retour te mutu ya idéologie okomoni na kapela te na niangwe ti 20 na jipa ya la présidence te mutu ya idéologie akozala lisi lokola nini ponction eza lokola mbeto hôpital eza te po okomi na hôpital yo kaka po osepela hôpital ata obiki na yo o munganga nga amoni yo yebisaka bafamille na obela kaka po depuis na beli badamasi oza na hôpital na pale na kolia yango te donc mobeli alinga prolonger séjour ne na hôpital likola malewa mais papa balimoge oyo c'est tout boko biso na parlement debout ese bato baotya makele wana babundi lokola biso mitomoni bango nde baye na miso na biso il y a un principe qui dit les faits politiques précèdent les droits la politique régente tout politique ezo dirige na bandoki na bazaka sonda na bazambasu na baescro na banganga na bapaster donc politicien ezo dirige bato nyonso parce que la politique c'est l'art de gérer la cité et la cité est gérée par les politiciens yango moni na minute oyo bazwa batitre académique na bango bazwa juridisme na bango bazwa mayele bazwa basoma mal bacha na mal bacha kumba bazwa fonga basa nini babwaka oyo c'est la politique qui prime. Correcteur News TV awande correction yaba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement tu as vu Correcteur News avec Yemoko Krachou la caramel check c'est pas pareil ko journaliste et c'est on n'a pas si boyé la presse est un quatrième pouvoir et la presse est là pour aider les communs des mortels bah réellement na likambo songolo pakala makambo eza ndenge nini oyo biso obengaka na parlement large diffusion likambo oyo esami na IDPS nde baloba na se ya mo eloko ya sika celui qui trahira moyibi ata abongoli motema sukasuka akoyiba kaka mutu mabe akokoba mutu malamu me basekele mabe ekobimisa ye na poisa parce que mutu mabe azaka hypocrite waseko palo biso omoni mutu aboya yo alinga zongola bosali nini bato basali mobulu na IDPS ils ont manipulé les combattants oui c'est vrai les combattants ont réclamé Moussala depuis le pouvoir côté les combattants koninganeza makasi te combattant c'est périté pourquoi parce que bato babunda te na Congo bamona pas te makambo politique oyo bango nde bazwi para liboso or batiaka bato babundela eloko ndenge ezalaki na yani se bazobenga ngo bavétéran le vétéran eza bato ya terrain bango nde ntango Mandela azwi pouvoir bango nde bazingaki Mandela
pour bayebi face à pouvoir moto akobata eloko eza babundeli. Oh, IDPS a su pouvoir. Tout comme l'État va conquérir le pouvoir. La conquête est fonction du pouvoir. Donc on va combattre. Ah, mais puis c'est le bundelagi. Ni les zangi. Tous les zangi le côté parce que tout ça politicien. Les pouvoirs politiques. On fait ça zango. Et où tu vas combattre à terrain. Pour ce que bundelagi, ce que tu as battu encore ce matin. N'est IDPS la minute au moins na. Nous avons communiqué un jour, il est besoin d'organiser marche. On a dit qu'il y a Tangate, on a dit qu'il y a français, il y a marche. Oh, so le bateau, le de Pamba, le français belé, le diplôme belé, mais la terre est un peu loin. Les pays sont payés à l'ambo. Les Tanga, les intellectuels, les français, anglais, chinois, les Félix payés à l'ambo. Mais dans le pas marche. Mais ça dit wa on ça la marche là bas Kuluna. Impère, Afdel, PPRD. Ils va partir à Kuluna, FCC. Ils ont Kuluna en cravate et en tenue. Biso suko biki na papegak. Mais là on sauve biso. Ba slogan ya IDPS. Teno bon. Ba fois. Combattant jusqu'à prenez-nous. Yango de Saline non pour le Congo o ekoya lelo o IDPS na pouvoir yo. On a pensé que ndenge anisa salagi IDPS pas dans le modèle anise azo bata terrain yoso autour ya Félix yo pour ba onde ba kola idéologie muta idéologie ko yibate muta idéologie ozo arrêter commission te muta idéologie o sala opération retour te. Muta idéologie, au monde na capella te, na Niangwe, ti 20 na jipa la présidence te. Muta idéologie, a osala liste le kolani ni. Nous monde va combattre depuis 2019. Ba sepeli te. Ba sepeli na bango te. Ngaza na bango. Ba mo nango mabe. Yango ba profiter la année 2020, année nini? Bangé kosenga revendication na bango na voie normale. Ba ça ba konza parti. Bon perception ni. Mais action yo se faut contrôler ngo. Les combattants bangé ko réclamer misala na bango. Bagenaki normal. Parce que les autres mois na azana nzala kotomboka na ye apanza plasma. Apanza zunga madesu. Azolela po maman comprendre que nous azana nini nanzala. Mais na sima action wana ya ba combattant o bazo keme misala, il y avait des infiltrés. Il y avait batu mabe. Masole bongwani. Comme Milangi, ba Molotov, batumba permanence. Te ne balobaka fonction eza ko mbeta hôpital. Et ça c'est pour comme l'hôpital, yo ga pour se l'hôpital. Ato biki na yo o munganga nga moni yo ebisaka ba famille na obela kaka. Pour depuis na beli ba damazo za na hôpital na parler na koliango te. Donc mon bel alinga prolonger séjour na hôpital. Likola malewa. Mais papa, ba limoger c'est tout. Bon biso na parlement debout. Est-ce bato ba chama kele wana ba bundela wa biso mi do moni ba ngunde ba yena miso na biso oh te ezali kama ko limoger te likamba uti libanda likamba uti wapi libanda FCC cash nde makambo bakazaki Félix Lembele mais abeti bango nini dada bakompane moi babundisa ye moi bakoka ye ndo moni babeti shita sima barécupérer bamasa na bango kala bamasa oyo tozali na bango na IDPS le vieux vivant badérange Félix Tshisekedi Etienne and des autres babalinga IDPS so pouvoir te IDPS ya malamu na opposition oyo na opposition bango nde bakosala masolo biso mpe tobi biso parti politique c'est prendre le pouvoir détermination na biso et comme même biso tina pouvoir
nde molenda ba combattant lelo IDPS na pouvoir eo toche mutu moko munene na cité de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toche moko na Assemblée nationale Jean-Marc Kabund Akabund premier vice-président de l'Assemblée nationale yene lisu baleleka me muta lekate aga ye moko me encadrement ya jeté ko l'opération nini mais basala mutu na bango bakosala nini bakonange totindiki baministre badepute mpe baza mais esili nano te parce que pouvoir eza zamba pouvoir eza nini zamba on va contrôler le pouvoir na baanglais nyonso parce que pouvoir eza ya biso eza sangisa te 36 ans ya lite ne memi biso na pouvoir donc toboyi maseki mais il y a la juriste. Parmi les juristes, c'est pas ça. Il y a un principe qui dit les faits politiques précèdent les droits. La politique régente tout. Politique est dirigée par Bandok. N'a pas d'Akasonda, n'a pas d'Ambassou, n'a pas d'Escro, n'a pas d'Nganga, n'a pas pasteur. Donc, politiciens sont dirigés par tout Nyons. Parce que la politique, c'est l'art de gérer la cité. Et la cité est gérée par les politiciens. Il y a un moment dans minute. Bazwa batite académique na bango bazwa ki juridisme na bango bazwa mayele bazwa mamal bazwa na mal bazwa kumba bazwa fonga bazwa nini babwaka oyo c'est la politique qui prime mandat ya Fachi oyo apesi Jean-Marc babengo mandat spécial asidango le 22 janvier 2 jours avant prestation de serment na ye parce qu'il y a une compatibilité aux présidents de la République à même dans président parti politique. Yango il a choisi mutu oyo so simbise chombo 2 ans après 5 ans après 10 ans après so ko senge chombo asala nini azongisaka bayebaka moto na bizaleli Jean-Marc azala bizaleli so simbise loko suka osala nini yango moni Fachi ndenge Jean-Marc atikalaka na IDPS via daye a organisé congrès alobi akozala candidat te ekamusa bato a organisé élection Félix abimi président du parti. Nous le roi Maka Félix et Maka biso ya combattant. Tobi oui, on a dit c'est que dit c'est vraiment. Tu sais que d'ailleurs mais atiki biso Jean-Marc Kabund. Tu sais que des miniatures. Il y a au moins de regarder tu sais que des tiennes. Maka c'est ça parce que physiquement azana biso mais à remplacer biso nanani Jean-Marc Kabund. Ndo moni Fachi avant qu'il ne représente ses mains. Atiki le mandat spécial. Ba Chabani ba yebi ngote. Na ba pite bango so ba yebi yango bongo lobi batomboka eze poani batomboki lelo pona nini mandat spécial ko mabele lote ndeko journaliste toza bato lelo te toza bata kala na sa mo ile pese loko sika eloko zo tongisa bango nde nini Félix abimi président de la République na ide pese olinga Félix oza hypocrisie. Mutu mo alinga Félix na IDPS azate. Pourquoi moi na père? Et comme on a bango. Mais le oyo diplomatie Félix na politique na intérêt. Le oyo IDPS na pouvoir yo. Waze ko loba so mundu mzaboya yo alinga songela yo abosa nini ne. Eloko bezo lingisa bango Félix signature. Mais signature wana na mutema mabe. Celui qui trahit trahira. Ils ont trahi le père hier et le lot. Bon, moi, bala somo na il y a un moment où tenter les sous. Comme FCC cache ba meli pe malakat, il faut qu'on remplacer la Mouka. Donc la Mouka na collectif sauvo IDPS et le Robert de na 4 FCC cache de Libanda la Mouka collectif sauvo IDPS. Ba tu vas sauver IDPS bango te. Ba tu vas sauver IDPS. Et ça parlement debout. Atika Psonin. Atika Psonin. Atika Psonin. Atika Psonin. Atika Psonin. Yango to lobi boye. Bango le élection esprit. Mangamba Kabuya. Kabund. Na ide pesa buo. Biso pe to créer biso coalition sauvons les Kekena du chef de l'État. Parce que le réseau tungisa bango Félix
aosala 2 mandats. Donc azala ti 2000 combien 28. Yango to ebisi bango ti 2028. So mono kokite okati Brazzaville. So bon mbe simbi pete o meliji Javel. Pour ngamba FCC batembeli cop. Surtout que vidéo yé so ba la so ma ben na yo o comprendre awa ezaka prison à vie. C'est la démocratie. On interdit à personne de prendre l'initiative. Comment on va le faire au Kenya? C'est leur droit. Et ça, tu ne sais pas au Kenya. Pour la minute, ils sont combattants. Surtout pas parlementaire debout. Tu as un mandat de chef. Pour te comprendre que il y a bimi parmi nous, les enfants de l'UDPS. Il y a un peu de bana chichi, bana idéologique. Bana otiseke la créa. Liso le mola nini. Bana le game munguna le kate. Toba de la pouvoir fachi. O tozo reprocher Kabund na Kabuya. Baza batu. Bakosa la PRR. L'erreur est humaine. Ezaka ebembe. Ebembe nem de ça l'erreur té. Mais muto aza ko vivre sous le monde té. Toko solo là. Les gens c'est la fait en famille. Mabe comme mabe. Ceux qui mabe, ils ont trouvé solution. Ceux qui ont un problème, ils sont incapables de trouver solution à problème. C'est ça le problème. Mais nous avons ça notre capacité à résoudre le problème. Parce que mon toit a petit dié. Donc, ils ont ça mon IDPS. Souka, tu retrouves solution à l'amiable. Et tant que bana chichi, bana oba mesana ko solo là. Toko solo là. Mais les solo wana, ils ont l'imposition. La loi reste la loi. Les problèmes restent les problèmes. On ne va pas résoudre les problèmes. Il y a un peu ça du cadeau. Va respecter notre mandat spécial. Il y a Kabound. Tout tourne autour de ça. Il est haï, désigné, nommé par Tshisekedi, Félix, avant de prêter serment. Un point, un trait. Mais bon, oh Kabila Zakaka, oh Félix étiquette, oh Banomai na Kabila. Mais tant que Kabila Zaki président, mon l'État, il peut se mater. Bazo va marcher, bazo la misala, bazo la té, bazo bon balia. Kabila chef de l'État, attire le Kangamouté. Bazo bato va travailler na Kabila. Kabila yebi ma bé bango basali. Mais ma belle n'a pas travaillé dans Félix Naboula Kabila. Au Kabila Longwa Kala. Mais changement ou changement. Oh changement. Quel changement est en tant que pas intouchable. Ba gangolo ba yiba mbonga l'État. Ba inquiéta ba monter la justice. Mais le oyo, Nicolas programme à 100 jours. Oza un régime à Félix. Directeur Safikas. David Platiner. Les gars Yesu. Nakumba o. DG office de route. Nakumba o. Libanais wana. Yazo qui marché. Yanini. Il y a pas maison préfabriquée. Il y a pas d'amour. T'as la assemblée la Félix. Félix a bon billet. On l'a que la soda maléwa. Et ça risque de. Mais vérité, monsieur Ebimi. Tina o directeur Aerobank. Ake Kumba. Hier à ça la transfert. 37 millions, il y a un bon à 100 jours. Alors, on a compte, il y a une société, ils ont marché. Il y a ma maison préfabriquée, à ça, on transfert. Et qu'il y a un compte privé, il y a Libanais, et pas dans le Liban. Dans le degré, il y a qui yanké. Donc, Congo, ils ont dit bien 100 mètres. Donc, Congo, la bango. Et pourtant, ils sont pas le Congo, ben milelo. Monde à Kaïsala, olela, nan. Voilà ce qui se passe dans le bloc à 100 jours. Mais nganga koufi na vestiaire. Et quoi inquiéter qui putain. Même pas jouer pas comme Keba. Faut pas nganga koufi nenge. Mais l'homme du pouvoir à Kabila. C'est le fait quand même pas toi un renseignement militaire.
Donc, à gérer Faradès, c'est lui. Pendant combien d'années? 18 ans. Et vous avez Faradès, c'est le Ramakas. Mais avec Bango, Faradès, c'est Yombo Luguanin. Ndjogande, ils ont ngosha akati parce que laisse ezaki malewa. Malewa jeté. Donc on a bitu moi ici là. Moi Faradès a gagné. On les a remeka, azo makamuna. Mais papa, soki muta kufina na terrain balle. Faut passer la banquette. A kufina ndenge yango ba commission d'enquête. Mokonzi mboka linga yeba. Yo ba kangi yo mardi, ba suspendre yo, ba désarmer yo. Tu as raison, CV. Zonga vendredi quand jour au samba au koufi. Vous comprenez? Au koufi. Mais il faut inquiéter. Il y a un commandant suprême. Il y a Faradès. Kaïm Biazam, il y a Faradès. Bien que je détaille, je suis un mais tu es un Congolais à Faradès. Tu connais pas quatre Yeba, est-ce qu'il y a un Congolais à Faradès? Ou bien Zaginal. Il y a un Félix Albi, photo Yeba, à Koufi Nenge. Et lui, Kaïm, c'est panique dans FCC. Kongonianga Lamouki, non, on va venger. On va venger quoi? Il y a un civil, il y a un soldat. On va venger dans le Cameroun, Nini. Kongonianga, Oyebelo, on a fait Kaïm. Nangasa Nini a d'ailleurs investi. Et c'est pas jouer, on va jouer balle. On va jouer bêta. Yango va jouer panique dans le terrain. Allah tout le balle qui. Oh, Fati. Place à la tourne à combat de Félix à la présidence de la République. Tant que les points de presse, il y aura la tourne. Tu constater. Qu'on sécurise, dans le cas de Bisso, et ça a autorité morale dans Bisso Kabila. Bisso Bata FCC, boutique Bisso Mbeyambea. Pour ton combat d'été, surtout là, Ligaka. Moi, dans la Mouka, il y a un comme banque de Bisso, moi, dans la mandat de Bisso, il y a un peu de Bisso Fati, à Limbis. Todo benge elili ya pamba, elingi ya pamba. Ezalaga fazo koloba. Maza mokonza mboka. Aela ajika aseke, a sécuriser pe biso. Elo a sécuriser ka Kabila. Même biso ba FCC, tozala bosenga sécurité na ye. Yango biso to kamwe ala tundo. Yo lolo ndo ndimi Félix président République. Ozo banga kolala ndako yo tonga na mbonga muyibi. Bolibi kolala ba villa. Ba villa ko tonga na mbongo boyibi na Zaïre. Boyena Congo bozo kundia ko yiba. Congo ya bino. Bongo batapaka juma olobani batapaka juma azo ki bakola ndako no bongo batapaka juma ya oto bisa la tondo ha yebisa bata FCC ha prison makala pe esa so la likuna poke ba be na luzumu pe elo bana koloba lote to la tete makala pesa kola leza luzumu pesa kola leza angenga pesa donc la pa pa te pesa kola leza ebe ebele. Ah. Obige et c'est mon abisso. Différence entre biso et pays mosusu. Congolais, te, un peu même spécial. Yo moni ministre à l'obinoté coronavirus et corona yé. Ba Congolais habité au nom de Jésus. Et que les biscanini, bikauka. Ayo goyate. Et puis les soldats comme un journaliste et il y a un OMS a décaissé 19 millions na pays nyos oyo millions na pays oyo nyos ko za touché kasi makambo ya corona lakini bandi wanate les soldats likonda pour Oliulunga ministre IDPS ya IDPS membre IDPS médecin ya gérer Ebola papa alia mbongo ande andezo batu ba ukufa na bango yetali ete ye ozoka mbongo zo taliban OMS apesa Union Européenne apesa ONU apesa bala no so ba Oliulunga o mamba okamo yo so domestique patron le bien patia lelo basani ko sokola lesote obeke domestique afashe ona longo musala oh mais baba ba basani ko sokola te bongo bilamba ko sokola te babo inde basani Fati atanga compagnie boloyo sela te accompagne la COP asanini abotoli ilulunga programme ngaka ya Ebola ilunga fashi on a démissionné dans ces COP babesi dossier na Muyembe docteur abeta onini dada taga Muyembe déclaré Ebola sili OMS atindi ba expert ba confirmer ba certifié Ebola na Congo abo
nakosisa Ebola na okoza coronavirus te tala toza ba congolais toza pe bana IDPS botika kosanga na biso pays eza na keso akebakeba faci ezobongisa na makambo nga ne vandi te oyo asu na corona epuis corona ngo mpe papa tokende epai tozonga epai baespere balobi yango elingaka moi te corona moya asala vanti na congo akona bamoi nzambe bima bi te apene bozoluka moi ayebisi ange wana chauffe moi donc mikolo ange wana azochauffe moi mpo corona ya so alinga yaka ayoki nini asali nini voilà likambo ya corona wana eza clair te ndeko dodone eza clair te bongo faci azoki kongo apesi na nzambe pamba batika bile wana kombo na yesu ekoya te toluka bainvestere baya kokeye bamploi yo biso corona nde entreprise corona nde mosalako message ya suka ezaka moko nayebisi bana idps bana idéologique bana ya chichi kidi bakolo tala au moment oyo bootya des zones na idps au même moment plus de 400 burundais bauti burundi na goma o alors que goma na burundi frontière eza te yango tomilobi discussion na idps kuna na este baétranger bakoti mboka eza baétranger tobengani na guerre te eza bamilisi oyo fadc abengani na este te eke bazongi na forme mosusu ya réfugié te liso likoya nini tiseke nayebisa biso s'il faut déstabiliser la RDC il faut bana na est nde makambo yango yo mwana idps zala vigilant kotika occasion na monguna aya kodéranger pouvoir ya félicité kotika monguna adéranger idps te tala place touti 36 ans zala na opposition oyo bapesa opposition zala na nzala oyo bapesa nzala zala na chômage oyo bapesa chômage tala dès lors tozwi pouvoir bozoma na kongo abuo tozwi pays ya lambo tozala conscient tozala baresponsable aya tokopose tomandela yango 77 fois avant toloba likambo avant toagir parce que likambo kosala keba ekobalukela yo tala toluki misala tosengi misala mekomi milenge esa nini ebima machete ebima bato bazoka bato babusika na moto yango tolobi yo kombata idps kombata idéologiquement na ye chichi tala nsima zonga nini plus de 43 89 86 70 644 plus de 43 89 86 70 644 donc bolandela émission oyo eza matière mateya batela pouvoir eza pasi pouvoir eza nini eloko nyonso babatela yango tozala bituma na biso ya ndako tokoresoudre yango na kimia entre bana papa moko mama bana ya chichi place ye aza na mausolée tolelisa ye te aza na esengo mpasi bituma na ye félix na pouvoir eyo idps na pouvoir e tovandi na pouvoir ti mokolo nyonso kosala nini idps viva parlement victoire viva Tshisekedi wa Mulumba Jeni viva viva Tshisekedi héros national père de la démocratie artisan de la paix Félix Tshisekedi chef de l'État président de la République démocratique du Congo. Le Parlement debout. Le Parlement debout. Le Parlement debout. 2023, 2028, 2100, 2600, 2900. Timu Koleyo Sakoya. Bonne journée à tout le monde. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV.
s'abonner massivement. Tu as vu Corrector News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.